Pétio peut comme lié garde à vie. Pétio ton ngai na fandaki kizenga ya viola ya ba danseuse ba mineur bango ba onda ko se pela. Mais ngana ko la ça mon réaction en até. État que quadre. Je veux dire du fond du cœur à faire Gola Bataring Ligue des Champions. Yo moni vidéo on a confiance dans ça déjà bien. Est-ce que Kofi Mutasai la vidéo bon ata faire ça là. Rozo kate confiance au dans un moment mon tout il faut bosser na que tozaki rancunier. Il est des jours dans la vie des hommes où les hommes ne sont appelés à déposer les armes. Oki langa sango. Que il faut que bosser na que tozalaki ba rancunier. Soki muto azui pasi moko ezo affecté à solo. Eza makambo ndulete. Faut donc l'esprit mabe. Kofi e moko nanu tanga azwaki pasi wana. Que batu bakangi ye batu basali ataza moto nene. Bino il faut bomona na okete adamu na mboka. To compatir pena ye. Mais batu tout ba beta makambo Kofi kanga awa. Ba artiste belé. Vieux wana zo sala pe vidéo wana asali yango na esprit moko ya bien, na esprit moko pe ya kote ya bino. Oh za yango yoka sifia na za yuma. Oh yoka si akosa vidéo tongo bongo pamba. Je suis des nuances. Hervé Ferré, le grand chanteur. Je suis Ferré, je suis Néné. Ils ont les Congolais tout azo se compatir na ye. Congolais tout ezaka bandoliste te. Tada mwana mboka. Maintenant nous bakangi ete azana à l'aise. Ya pe biso to la na ma mesure da kaiti. Ola les pe journée moko ola les deux jours eza normal en plus aza mwana mobali. Odaite bazwe na ba crime moko quelconque. Bazwe na ba eloko moko boya ba chèque ba nini yango to ko banga auto viol. O abetaki mwana sala ki boye. Bana bakoya ko lever yango kaka bana ke papa na biso tozolala bien te bazosala boye amande boko boye aofuta ngo asali nini abimi bakanga ye asala kasho te toko compatir na ye mais soki mibeko lobi choix lisusu eza te. Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa. DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Occasion kitoko Toronto City epesi yo mwana Congo po okoma tata lopango. Oui, tata lopango tope mama lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga. Toronto City amemeli yo ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba. Côté accessibilité, 6 mètres na motuka oza mobimba. Et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert ya kitoko, espace ya G ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya Mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala paiement nango eza simple. Soki ofuti kaka 1500 $ américains na yo
oza mobimba. Pe pour le reste, okopesa $400 pendant 5 mois. Mbala moko lopango yokomi ya yo. Oyo elonga to elonga te. Mwana mama. Ozalaka na mikili ya poto otinda mbongo. Ono kwalia. O tata mwasi a détourna. Lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City. Benga ye kaka na ba numéro oyo. Okomi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre chaîne YouTube Africa Info. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Ngambé, le poids lourd de la presse congolaise. Qui vous manquez tellement et bien maintenant. Je suis de retour sur Africa Info, Herbon Nzoto et Nanagamet. Et ce que tout ça, comme il faut, comme il se doit. Toujours internet toujours que n'a toujours na actualité c'est actualité yaka et puis biso yaka to miki un peu ko sula parce que tout le monde internet et réseaux sociaux ça ko bouger ça ko ndingana si affaire et arrestation l'artiste et musicien on le fait rigoler et puis et de l'autre côté toujours monde entre tiraillement entre Héritier Watanabe Boss Live et Maïso Travagaz et puis on va parler aussi sur concert il y a le 30 juin où il y a 4x4 tout terrain où il s'engage ici bas. Monsieur Bélémet, tout le monde absence, il a fait rigoler. Je suis avec Charlie Pakalingo, Maï Azam Moutou, la musique, avant d'être musicien, à administration, il y a Maramouetali, musique, il y a 12 il y a Maramouetali, par rapport à la sujet, merci à France Téma et merci à la caméra, merci aussi à Château pour l'équipe technique Mobimba et Africa Info. Merci aussi à tout vous soutenir à Bisso, merveille pour être d'accord avec moi, je peux recevoir mon invité à mon Lelo, Charlie Paka Lingomba, Paka. Bonsoir Rayo. Ngambé. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, prenez place. Waouh! Bonne santé. Nangolo Nzambe.
nde tomonani santé eza merveille vraiment eza nango bien na ngolo ya nzambe makambo nyonso ezokende bien malgré tout ya nzambe okimaki télévision mais tosalaki effort toluka tokanga parce que nolobaka parce que vana na monde de musique bon kosolola koloba eza ndenge makambo ekoya mpona kolobela kodéfendre actualité kodévelopper kokolisa yango kogérer actualité kotalisa mpe mobimba ya actualité mpo bato mosusu bayaka na tv kaka mpo baloba namoni na okota mbala moko me bakotaka bongo te nayebi ke bafidèle ya Afrique Info baza Afrique Info eza palin il faut na bana kosalue na États-Unis d'Amérique mogoso ya bagege gege mogoso bambote po ye paza molandi monene ya Afrique Info kambelisation tansia ya bamatondo bambote na bino place bozali ebele na Amérique mais eza mbote ya kokota ya mabange koya na nsima topesi mpe bambote ebele na molandi monene beto Chiswaka tika na honore bato na ngai ya na nsima honore bato na kasi honore beton père Asukra bambote nao na South Africa place base logistique ezalaka na Kensington makambo nyonso na ndenge ya vitesse efanda Yoville mpe Grand Monde place ba Mohamed Moleka bazosiege bazofanda place Fukushima poison Kasereka asala biso eloko moko ya eleki bambote ebele na South Africa mobimba Shaki Musau bambote ebele na Panama na balandi ya Afrique Info na Patrick Ebinda aka mapinga bambote ebele so na kiti na bela na moni apoka shama sunda na mère na ngai ileka bambote ebele so na ke na Londres wana suisanga mwa mutu me bambote ebele na bamelomane tout bao tout basoutenaka la bonne musique bao tout balingaka vérité bambote ebele na la pulga supérieur bambote na ye place azali bambote ebele na bamaster tout na famille na ngai madame na ngai ngenzi kinkani bambote na ye mpe place azali maloba na mboka na ye. Merci beaucoup Charlie Paka Lingomba Tobi Kamsou vraiment on est resté branché sur le côté et puis vous continuez toujours pour s'abonner massivement à Africa Info. Charlie Paka Lingomba tu es au solo parce que vous aimez la musique, vous avez la musique, vous avez la musicien. Vous avez une musique et ça évoluera, vous avez 12, vous avez 15, vous avez tout les gars la musique. D'abord tous on a bouqué na wenge maison parce que vous travaillez bien na wenge musique à maison mère. D'habitude vous travaillez à série à l'époque il y a ba ferré, ba email, il y a ba la course et tout temps bon va qui bateau ba mission au Simon là ba. On a artiste et musicien. On a travaillé dans l'administration, on a travaillé quand on a dans la pulga supérieure. On a travaillé dans l'administration pour un plan. L'administration, il faut en parler. L'administration, c'est tout un esprit. Il faut l'encadrer. L'administration, il faut l'encadrer. Il y a tout un esprit. Il y a des artistes et musiciens. C'est un groupe et une maison mère. Il y a des maison mère. Artistes, ndulistes, percussionnistes. Ouais. Na ebinde na rectifier na ebi 12D. Mais 12 où tu na wengeti. Te makambo 12 wana koma eye tango faible eza. Wenge eza 12 kutu te. Wenge eza institution. Car soy langage comme 12 ne ba otrike. Nde koma bongo. Mais na wenge tango zaki wenge ata maison mère bababi
binomo réaché zoyebana que yo mo fandi ndenge ozotela na voyage yango oyebi ke nga na voyage te normal sikoyo ekoma ondire ke so babi babeta 12 basala boye eza nango terme nayebi te 12 yango ya formule nini et parce que wenge bayebi ke msoso charlie paka okende voyage te mais aussi bagage pene obimi nango ti na aéroport okomi boye bayebi so yo okende te oye osani te wana mpe ekolisaka esprit ezalaka nango omoni na vie ya moto yango monaka bato ifo kotanga Bible ou kobanda koyekola koyeba bonzambe ekolisaka bomoto o comprend mabe nakana nyonso tout te ya vie yo il faut ozwango kaka na angle ya mokili ke mabe te na nzambe azopermettre na moto alobaka na circonstance oyo bato bakimi oyo batiki yo moko yo okumisa ye hasard ezalaka te bamotu mindele baemployaka ya bafrançais existaka na baanglais na banini so otangi kaka makambo wana c'est facile pour comprendre na mokili donc bato basala bango bakana wana so otali bango lelo baza na bango bien nde mosusu bango nde bakoma bagrande leader vie omoni vie réalité ya futur yango wana nzambe abombango abukla ngo moto akofungola te po bato basala makambo bavi bato bamarchand nango na barrière na bango so bazongiseli yango bango lelo bafandi boye batali babi ngambo na tout andika vraiment boye akenda mpe ntiki te mais lelo so afandi patron azana baboyi badomele mais ya kola sans domele domele azala te kezwi nanga mai azala te mais bana oyo aboti baokola na domele kendeko moko asungaka bango oyo tobengaka badomele baza bandeko na biso bayaka na soutien na apport na bandako na biso mosala oyo nga nakoka kosala ye azosalela nga moyena condition ya eloko moko boye mwa budget moko boye ezalaka nango insuffisant il faut nde totretaka bango bien bato bakola na bango te mais okomona lelo eza 12 te eza nango normal wenge eza wenge eza institution wenge ezalaki na esprit wenge eza nde guide marabout ça veut dire million d'esprit oyo ezouta na commune eyaka kosekutana toke rep oyebi bato bayaka ya mosusu bana bandali 3 bana njili 4 bayembaka bana yolo 7 mais le mosusu kaka dende bazwa mwa privilège bamataka podium ntango rep esilaka bafandaka batikalaka bakenda kokutana na bakartier balokaka badevelopaka na forme na bango eza lokola baekipe deja ezobeta na kati ya wenge ata maison mère ezalaka nango kaka bongo lelo nde koma kaka 12 nga naza moto administration ya wenge ya kala te nga nazala nde musicien voilà. Ya maison mère. Voilà. Aujourd'hui, Charlie Paka, et après, Batan Obibana qui n'a frère et héritier Watanabe, tant que vous ça là, New Style, si je ne me trompe pas bien là-bas, arnaqué, ambulance, quelques-uns, les lots moni, et aux aussi relations, il y a bien, un frère et héritier Watanabe. Question est-ce que vous avez une famille ou bobongi sepe na ndenge ozongela boulot na ya administration na kati la Tingwata. Bon, so Tingwata yango wana lobita l'administration na sein ya groupe nini la Tingwata so Tingwata na personne ya héritier au chango à côté. Nanga yo le musoko oyeba te nga na lobaka mba moko héritier mpo na héritier tokoproduire batim ata 10 fois non mponaka héritier lokola deya na bonne relation na héritier makambo ya tim ezala na okuna baévolue eza déjà na administration oyo ezalaki
qu'on continue. Et ça, administration, et ça, et là, la chose courante. Place où tika qui moutouagoya a continué. Et ça, j'ai déjà bien hérité, c'est tout. Il y a déjà très important. Mais l'administration, non, nous quotidien, nous a remplacé remplaçant ou pas, administration, ils ont continué dans mon salaire, dans mon engagement, dans mon ndenge salaka. On est un groupe, il y a héritier. Comme boss, patron, il y a un mouvement, il y a l'administration, Timouata, ils ont engagé, bien na wata. C'est tout. Ce service, moi, héritier, na lobby. Pour les groupes, c'est tout. Est-ce que par rapport à Yomo Ndingo Swana Wata Ndingo Yebeli wa héritier? Est-ce que vous avez sûr qu'il y a besoin de l'administration, plus de confiance, plus de retour à l'Ivoire? Problème, mon corps, est la capitale. Il faut que vivre à Sena Moi. Il faut que la tango. Aye bagape na mokili na Sena Moi ayako sala nini. Aye bape nini akoko sala. Est-ce que na vinde to sala to vivre bo magamunyo soto to sala da bien? Non. Sembo azate. Tout ça il faut vivre moko boye. Yo mo potali que na fin nango trop et apporter au ko apporter. Tamoko peut boye bien l'expérience na vie oh na ko peut orienter futur pour ba ko yoka. Pe ba ko yoka na ngolo nzambe. Que magamoto solo banande nga fan de ça solo. Groupe est bien, ils ont évolué bien. Force nango déjà la qui samagi, que batu bake, batu bazongi. Ils ont déjà force. Na sala te, ce groupe ils ont évolué nango bien, c'est bon. Ngana ebi makamnini na ko linga. O na ko solana supérieur na forme na ngai na ebika supérieur tala loko boy nga moko na ye na chombo na guide marabout supérieur tala boy na nga na ye na besoin na kokisa makambo nga naza nango besoin so na profiter na team na manière ebele na ko profiter nango babiso omondi dans sa raboso na rep na fandi. Au fin de la rep, aux autres la rep, aux autres de la rep, mais au monde ils en ont battu babangana ko filma pamba que place yo fandi ba filmango place yo vandi OK ba banga ko filmer en fait ba banga yo au monde na vidéo ba banga po ils en ba chef en dehors il y a mouvement batu musu pe ba gérer groupe nde ba otaka na vidéo so ba koti ba odo ba yo paka nzoka ngana na temps visibilité te kana luka visibilité te omoni mutu na un jour naza na koki ko luka ko banda ko misala mate na salama déjà na wata na passé tant molai na héritier tant on a passé na fandi na et l'équipe molai makambo na parcourir na ye et l'équipe makambo na sali na ye et l'équipe et tonganga déjà on a zampaka nazongo place musu te nazona ngango ka côté héritier déjà na tonga mampaka
que démarche il y a vers Wata après beaucoup de temps en séparation non ça qui est fort non ça qui prend on qui a coûté ça non Wata peut solito ayoka moto arosa effort azate makambo ya Wata kuta na cha litoi nga kuna salaka te na mutu omoni nga na héritier te mais nasolaka na ye na makambo mosusu ya bato ya groupe kutu nalelelaka mpe bato nga nde nalelelaka bato nde naza na ye boye soki motu moko abandi olela malgré naosala te mais nakoloba donc loba nalokoka motu normal nazoloba koleka mpe kutu liloba mpe eza na considération na conseil eza na considération spirituelle koleka na bato kutu bazosala bongo oyebi yango te ekasi iti nazo informe yo te soki olobi Wata mpe ayokaka basali mais aza frère na nga makambo motu okoyebisa motu il faut afanda atali na motu makambo abimisi afandi bo atalike makambo moto alobi ekosalama soki oyebisi likambo akosala te osala te na makambo ya ndule biso to aportaka omoni ndule nde babeta yango eyaka na esprit moko eza na esprit moko jamais basuccès ya balider tout ekokokana jamais jamais ata batandi bango 24 na 24 wana ifo kaka motu moko aremporte gloire akende yango c'est que na esprit ya ndule la première des choses yango wana ngai ifo nabetaka ngai ifo nga nde ifo soki moto aoloba nga nde ifo bato bamonana na bango ngo fo te esprit ya ndule yango wana nga moto akobengela nga Wata teke boyeboye te yo mo moto benga Wata eza makambo na ngai live na poso to solola te eza kutu teke na poso to solola eza makambo na nga te par rapport ndenge oshoka ye sikoyo te posko bokutana après en sens na toujours na toyebela po kolongola bamusicien ya bato ebele kokende kosala ba mouvement c'est pas facile omoni expérience na kokolisa fo moto ovaincre yango déjà avant kokolisa esprit yo ozolobela kaka koshoke yo ozolobela gloire te à la gloire te eza déjà kolakisaka moto oyo aza ya kofungwama aza esu na eloko bato bakodemontre ye te na temps oyo ke o bamisise bakolongwa aza na exemple ya kopesa eza makambo oyo ekoka koya po formule mpe baexemple epa bamisusu po mouvement efanda nango mpe stable esili ezwa bamérite nango ezwa gloire nango ntango boolobela koshoke il faut kolobela mpe à la gloire kokolisa esprit il y a un témoignage vivant oyo ata bato mosusu bofandi boye eza exemple eza exemple mekasi bokendaki bozongi mpe mais oui omoni na ndule nde tobetaka boye tomashaka te ya baétoile oyo eponama lobi mpe kobrile ele mosusu koleka Wata baza mpe na groupe ya Wata ocomprendre mais na le temps oyo ozosala non chez Wata ye azobrile yo ozaka lokola baminzoto misusu ezongenga kaka mpo eza pembeni ya oyo ezobrile mpe makasi il faut oyeba koconstruire nde il faut oyeba koconstruire po oyo Wata opesa énergie wana azopesa sikoyo aodégagela yango lisusu bino lobi te aolembane aokoma komosala makambo moko boye oyoka voyage moko mpe boye esengi ye moko akei na ye mpe ntango wana ekoya
Le voyage, je vais essayer de faire passeport. makambo mikili ata lobi so inga mo pe na zuli pasa na obika supérieur passeport no ezala kuna de service eza kuna to eza pour le moment ngai depuis orchestre ezala groupe ba document nanga ezala kaka na palais soki besoin nango ekomi na zui na pesi ezala na polémique te bato il faut bo reconnaître kaka jo oyo yenda azalaki makambo eza teke mutu o alongwa te ebotoli gloire na forme na nga te nazaka mpaka oyebeta mape déjà c'est soki barep yazolinga zonga te wana makambo bapetit polémique tofina kaka yokanga bazobanga nga nazonga te baobanga rigueur baobanga rigueur na babonne conduite na barigueur ya mosala nde bazobanga te nga na esprit oyo ya mabe te nga leki parmi nga moko na nzambe ayebi ke batutu baosala ebele wana nga leki bango na esprit ya ouverte nga naleki bango na esprit ya ouverte pour première des choses osali mabe natandi yo awa nalobeli yo na encadre yo na orienté yo na piniri yo eleki 2 heures du temps toliesani moko tobandi otambola na koti ope na kar na nga botola bango mpe bacombo yango na répétition combo nini mission répété ofina téléphone yo olinga papa na mboka nini yo ozozwa ngo musicien azorépété répétition eza nini c'est la mère de la science eza kasi premièrement il faut moto azala concentré attentif mpe ndule eza eloko oyo moto il faut azala attentif oyoka guitare oyemba na harmonie eza tolongo na bapalin tosukoli boye bato ya minene boye lichi na ngai ya bien boye nabebisi yango na moi mpo na yo ya kofina tshombo na mboka nini na pays nini yango makambo ya bongo ekosalama kutu baindien bakangaka bapetit terre bachombo barekolte yango tu batia yango place moko mpo bozoboulonne salaire à $180 na Congo ebongo yo bulo oyo ezobongola yo ezopeso ezokutiso bato bazorepete yo ozofina tshombo nga na osepela nango papa babeta masolo mosusu babeta masolo eza normal voilà kolongwa eza ba état d'esprit na nga nde mutu na longwa nga nde mutu na fasha na longwa nakomaki frustré na sepeli te ngai nde namona ye makambo ate ezalaki bien mais namona yango mabe na longwe esili elongolingaki mpaka te naza mpaka esili lingomba ancêtre na dégageaka oyo ngai nakoki kodégage yo mpe ozodégage oyo okoki kodégage berer nde mabe biso oza bato berer te. Voilà, merci, on évolue avec Charlie Pakalingomba. Là, je salue Bruno qui dit à Didier Brinch. Et ça, le roi, tu évolué, mais tu as un souga na wata. Au salaki boy. Tu évolué, ma sola, voilà, on est qui en train de te bien en toujours un peu et par rapport à nous qui n'est que tout le monde sur Nawata, beaucoup mieux que c'est cas. Moi, du solo, il y a un supérieur à Zanaïwana, Fandi. Voilà, Charlie Pakalingomba. Expliquez-nous dans le solo, il y a maman micro parce qu'il y a un musicien. Oui, bizarre, micro n'est pas podium aujourd'hui. Il y a une polémique et tout ça là, moi dispute entre les fanatiques. Par rapport à hérité Watanabe, dans l'émission Moralikaki, alors qu'il faut Fabouga a un micro dans la maison mère. Et puis Fabouga c'est pas qu'il faut répondre. Alors biso na un micro té, na sala ba vocal oyo ndenge nini. Na ima ba nzembo oyo ndenge nini ko expliquer biso non affaire ya micro. Est-ce que Wataza a raison ou Fabouga a raison? Est-ce que omoni langage bato bazolobela makambo nde
so oza esprit ya discerner makambo spirituellement te oza trop balabala te ndule eza balabala langage mosusu moto akolobela likambo yo développer ngo na sens moko contraire ekepe lokola polémique nzoka moto alobi likambo moko boye eza orienté eza nango normal ça veut dire quoi héritier koloba na Fabregas ke azalaki na micro te si on a bien développé clairement, tu vas comprendre. Pour que tu vas comprendre ma cambote. Vous comprenez? Ba micro ezalaki, ba micro ndenge tanda magabongo 6 et fandi et bani bakolo nango. Et bani pe batu nini bakabola na batu. Mais si Fabregas abanda koyemba azwa micro nde adevasaki pe carrière na ye otonga bandi banzembo ne o ayembi ba moko o ekanga na ba déplique basala ba vocal représentant ezwaki esu tante alinga akoma de ana akomaki koya po batu pe bakoma kokende bakoma na ba micro kosala vocal eza kozala na micro te héritier alobi te ke o Fabregas abanda koyemba te alobi ke Fabregas azalaki na micro te mais oui koyemba kosala vocal eza kozala na micro te kozala na micro eza ke nzembo bandi obeta na mutu batu babandi pe koyemba déjà wata koopakola na pe poudre mutu omata pe na micro wana aza te etikali polele ekotikali polele aza wana bayebi kayaki batindi pe batuna ndeni ayebisi bango tikango bongo na oya okopwana micro ça veut dire kozala na micro yango wana moto akitaka te micro na ye nde faut apema pe repona moto oyo nini faut amatisa na micro na ye wow mais zaki bongo maison mère zaki bongo bon omoni biso to passer temps na la pulga yango na to biso awa na liso na temps ya visibilité te naza na makambo oyo ngai ekolobela nga te ke elakisa ngai héritier te babatu plein bongo kolanda ye bongo déjà na gérant ngo na ye trop ke bokina ndula fikini bozongi na 800 personnes ti na palin akoti na lali paka gérer bango mutu tout aolongwaki ye bekiri wana tuna mutu to azalaka na mabe na ye mais vie oyo asololaka bien micro ça veut dire yango wana Fabregas aza frère na nga na tchatchaka na ye mais bamoment ya kozala na famille nde nazala ngo na héritier ekoki kopusana te na ya fa mais fa aza frère na nga kutu na temps étant que grand frère ezosala bien ndenge azosatache na mopepe ya la pulga et la moussake mais il faut visionnaka fiti comment faire pour alamuka eza nango je muke pour alamuka eza je muke Congo déjà baka na tube na ya mado bino na tube ne te moto abengi ye ata héritier oloba te ke Fabregas aza boye na ndimi te mais Fabregas aza moto oyo alakisa bepreuve na ye aux yeux du monde que c'est un frère bosseur asala makambo pe esimba mais ba Fabregas bayebi ke toza bato oyo héritier areveya conscience na biso ke na ndule tokozwa vie na ndule tokobonga na ndule tokozwa vie tokozala stable na ndenge ablaki te génération oyo ye tout elandi o ba Fabregas badéplique banani na ndenge ya je moto amotiva conscience ya bato sur le terrain bo eza supérieur
Moutala qui s'abat tout. Oh, nous les pesaka là, nous les leisaka, nous les vivisaka, nous les comment ça na bongo, nous les faux charisme boye, nous les moaka. Il y a danger, nous les bongo, moi pas là bien. Supérieur. Fabrica ça talentueux. Il a déjà musicien oyo, na grandeur na oui c'est bon. Mais ayebi avant un succès, ils ont un master, mon frère, nabiso, jeune, nabiso, ndeko, nabiso, petit frère, nabiso, papa, nabiso, génération tout. Azala qui déjà qu'on régné, à réveiller biso conscience que corpo ils ont makambo, il faut tout signer tout ya. Peut-on toi qui n'a corpo orientation na ye pesa qui makambo. Au moins on a la fin de bonne conscience. L'émission mon alobaki na bi batu ninga na bité. Pour l'instant, nga na yebi na oka solo. Nga mwa comme nga na lobango to ndire muto o lobaka normal porte parole e ko lobela muto te. Na oka solo ya makambo. Omoni neti mi ange mi démon. Hein? Na tala ki pe disque affaire. Dynastie. Et bima qui bien. Il fallait que bureau a fait la stratégique. Faire ces terres. Afin d'année qui m'a mon pépé. Le coup est bima na solo bien. Solo ane linga ke ya. Il y a l'équipe na TV na balangage à bas défi. A fungola qui disque o na langage à bas défi. Il y a ba bitumba. Il y a au foot sabatu masumu ya ba guerre na ba journaliste o kaka sango ya alobaki bo ya salaki aboya ki oh yo zane loko oyo osimi na maboko nanu ezopesa solo batutu ba olula ngozo tekango atakutu batu basala mabe masqué pour nanu conquérir. En fait, non, on convainc le public. On conquérit dans nos monde. Nous les gens écoutent quitter. Tisiko, ils ont des champs, 3 champs, style, RLB, sorry, banene, na moi bachombo, n'engé pe bawaki l'air, bazwa mon kilimilelo, n'e mutezo beta. Mais na barumba, n'e na yo que la solo. What a plus qu'elle est vie. Azo vimba makasi. Non, dynastie pour n'a rien du tout. Pour n'angate, en fait, pour na lito ya musique. Ya balabala te. Ya balabala te. Na ndenga blagi te. Eza te ke o paka ndenga zongi te. Disque oyo ebimaki nzela moko na disque afali. Gold, tokos gold. Tokos nene. Gold day. Et puis magi année nene. Et puis magi année nene. Et puis ça 2021. Si. Hein? Non, 2022 non? Ah, 2022 tout ça en 2021. Na date nene. Na décembre tozo kota to bandi 2021 sika. Toza na ba feti. Disque bimaki nzembo moko kwa ya Rachel Futa ndezo beta nga azaka muta vérité fallait abimisa ba manitune babiloko ne ane fandaki wata koka ebuskila dite obi ke so disque wata esukaki kaka ndenge esukaki na début wana batu banga balo ba disque sai nini esimbite nzoka yimo na langage moko utokolo babatu bamenaka nde batu basepelaka nzoka bazobosa na pe eloko moko boye kokoya mais nzoka tango fallait beta comme de souffler kombana ne silaki te wata relever tisiko moni nde afandi batu moko na conscience na bango babosani ko banda ko mener fort balobi moko ke wata sali nini allié te oh kasi terme le marona timi yango na
terme le makuna mwana wa dalie bakalingomba balobela ngo fali te moto balobelaka ayebani te exemple nga na opesa ya fali na héritier moni. Voilà, comprenez, c'est l'ambiance avec Charlie Pakalingomba. Voilà Charlie Pakalingomba. Dès qu'à tomber ta solo, aujourd'hui l'artiste est musicien au nom de Ferrigo là. Le gars pour Simbika Marmia Dynasty, tout méga péco solango. Et hasard arrêté en France. Et la raison précise vraiment, non toujours vraiment, mais de sauf que dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je dis bien dans la page. Les autres qui pareil, ceux qui ont la matite, la Kachasa, qui n'a pas Charlie Pakalingomba, on n'a aucune information. Même ceux qui ont la maîtrise. Madame Nanga Indemudo passe à information. Ok. Oh, papa chat. Madame Ngenze Kinkani. Care. Merci Madame Mbote. Prêtre mère Ngenze Kinkani. Kinkani. L'église Source du Salut et JC Ministry organise un grand séminaire samedi 12 juillet au dimanche 3 juillet. Cet événement se tiendra dans la salle Birmingham Event de 14h30 à 20h. Comme thème, Accélération divine, ma nouvelle saison. Cet événement sera conduit par l'éminent serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco, le jumeau de Bruxelles, l'apôtre Jean-Clément Diambilay de la RDC, et l'éminent serviteur de Dieu et conférencier, le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 jours de séminaire, nous serons bénis par la louange et adoration qui sera donnée par nos worship leaders, la sœur Sandra Mbouyi, l'évangéliste Thomas Lecoffé, Jonathan Gambela, Fiston Mbouyi, Jonathan Matanda, Lydine Tseya et la JKGD and Family. C'est une nouvelle saison qui commence. L'accélération divine, ta nouvelle saison. Nga information mutuelle nga madame nga kuna zali nga na phone. Nazolandela ba action. Il y a l'homme conscient. Levin Pai, excellence. Nous avons rassemblé conscience et ma mère, nous avons organisé une manifestation. Nous avons télémisé sur le moto ya bato. Dans la République démocratique du Congo. Nous avons checké sur Internet, nous avons caméra, papa chat. Vous avez quitté les padres, pour nous avons nalinga te na siège nango na ebika loko ayoki na kolandela ngo nga moko ekota na chombo. Okay. Na landela nango no ba action ya dire excellence Levi Pai. Le seul et l'unique. Na circonscription ya Funa oyo kaka eza na Funa. Levi Pai. Il y a au fond dans la provinciale na nationale na ndenge ya pèse ya poids na e pour action azo ça la provinciale kaka oui c'est bon mais na national na provincial à ofanda. OK. Madame a informé après. Madame a informé na bia o eza ko la mosa dynastie te bon nde na ko momo na pe ba vidéo ba quadra ba to bazo cha. Pour la dynastie ndene. Nandenge ya mutu bakangi et puis bakangi mais ba actualité pe ko la musati oye bande ni ko ya na course ko relancer est-ce que interpellation eza ko kanga dans le quoi ko créer base peut-être base peut créer magasin ndule mais na lobby te base ngai pe na première kaka vision te ya ndule na tali yango oh ezala musuko la musate bo. Mais je suis ferré, je suis nini. Ah, ils ont doulé. Alex Mungimbe a dit, ah, paka. Mais il fait écoute, bandika promotionner siko. Oh, bakangi. Non, bité tout l'andela nano. Bakangi était interpellé. Ne lo comme robot. Là, monsieur pas au sol, lango bien. Azane peut quitter. Et ça problème était. Congolais tout azo se
kokompatir na ye congolais to ezaka bandoliste te aza mwana mboka mais nanu bakangi ye te aza na l'aise mais aza na garde à vue eza problème te yo ngolo bangoka na garde à vue ape biso tolala na mamesire d'akaiti olali mpe journée moko olali des jours eza normal en plus aza mwana mobali odaye te bakofi bapema yo moni video wana kofi azosala eza ya bien sepe nango te mais kokozala nango mpe bien mais bato mosusu mpe baotala nango na lisu mosusu estce kofi moto asalela ye video bongo ata fere asalela ye ozoyoka te kofi azoloba eza na moment moko moto tu il faut bosanaka ke tozalaki rancunier moto tu na vie okilanga sango ke il faut kobosana ke tozalaki barancunier soki moto azwi mpasi moko ezo affecte ya solo eza makambo ya ndule te faut longo l'esprit mabe kefere agolo leka na quartier latin oyemba te kofi ye moko nano ntango azwaki mpasi wana ke bato bakangi ye bato basali ata aza moto nini bino il faut bomona naoke te aza mwana mboka to compatir mpe na ye mais bato tu babeta ye makambo ya kofi kanga awa baartiste ebele makambo ya quadra mpe vie wana azosala mpe video wana asali yango na esprit moko ya bien na esprit moko mpe ya koteya bino ke bozalaka mpe bato oyo eza yango yokasi vie wana aza yuma oyo yokasi akosala video tongo bongo pamba nga kofi basalela nga te me nga nasalela bino wana na mentalité ya banoko neti biso banoko nde na odeveloppe esprit na ye place bafandaki nga nazalaki te moto mpe abeteli nga te me nde banda oleka soki mpe eza ye moko mpe ayebika ndenge afandaka boule petio mpe komeli garde à vue bapetio ntongo ngai nafandaki bakize ngai ya viole ya badanseuse baminere bango bandaki kosepela mais nga nakolakisa bango réaction wana te etake quadre première langage oyo ezolakisaka azosala yango na de volet eza nini ngai il y a le moment où les hommes il faut oublier que tozalaki baennemi tozalaki na baguerre na baintercédent il faut koyaka kotya mpe mpona koyeba kotya moninga poa eza koteya oyo koteya te mais nzoka na moto bakangi eta te déjà et maintenant si est arrivé le pays akangi faire pe solo par rapport à il paraît avec moi il paraît makambo ya mikeli la première des choses on a zo ebiso déjà que fait gaza eloko eza makasi koleke ko bangisa bato bazwa une association de malfaiteurs bazwa na ba crime moko quelconque bazwa na ba eloko moko boya ba chèque banini yango to ko banga auto viol o abetaki mwana salaki boye bana bakoya ko lever yango kaka bana ke papa na biso tozolala bien te bazosala boye amande moko boye aofuta yango asali nini abimi bashaki musau bayebi attention ba yebi magio bakangi na matiti afuta pe kaka bimi te ba conscience ba so conscience te ba liberté provisoire ba pesi obimi ba faire ba komanda na bala c'est vraiment ba mise plutôt ba voyage ba kinda nango OK nango wape koma partout ezaka partout ba koma olo nango partout place kutu ba pesa liberté nango eza na mboka na biso kutu tilelo bakangela yango bato mais na ba pays oyo liberté nango eza kuna na ba poto ba place ba mela bango mais là na yo na ba Afrique d'ici des arts mulimbi ayebi ba Alex to fanda ka boye biso pe to fandi na South Africa tozo mona ba petit to fandi boye na ba le pouvoir Kansa et Joe le célèbre Modango to fanda le président des tenants du titre Mohamed Moleka ya Charity Moleka tozo contrôler mboka mais to mona pe batu moko ba petit frère ba masa ba termi na bango à côté na bangambo na biso na bazo filmer mbila pa leki
Il y a un problème. Ok, na Kensington, na quoi mo bo fandi na ba se moto, ya machine. Yama se moto. Non, kende boy na Eden Val na fandi na quoi mo boye na Hervé Équation. Avec minga pas le patron Charles Chitenda, Mufinu Wajobo. Charles Chitenda. Na bakasa ikuna tokoya ko postuler na bokasité ya yemei Fati Béton appui total ya Charles Chitenda bato bazo filmer makambo to eza normal. Aujourd'hui est-ce que fait la koko mema noir za na valeur à banoite internet pe il faut ko makambo valeur pona bato yango moni nazo ba ko za la pe chukiwa ça Ndenga base. Et koki kozala pe. Po dynastie la mukondo. Et la mukapo ezui-moi froid. Et bandaki bien mais yemo ba pas dire na. Pe adversaire o ya koti na terrain. Papa. Basata de kosa. Akuti na. Mais nani azobeta na balabala. Mais disque pe fali azali akuti na. Fali te to ba rumba na makambo tu. Atako na banzembo tout héritier azobeta ko déjà ils ont qu'il y a 3 ans si je me trompe pas et kolemba sikoyo te na solo nazo kango solo nazo ke la mi en joana ekoki na solo nga na yo ke la makambu na solo nanga biso za bato nzambe biso za bato nzambe nga za moto a trafic te o mote na otolo ba makambu fabrica sana na obi pe kaza bien na détailler pe makambu na bango micro bien pour naza vie na yebi pe kanda na bango place sukaka na yebi pe o aza grimacer na yebi pe o aza na pouvoir na yebi pe o aza na makambo da o pe koza na ka sur li kampo na ningisaka nde ucho koko la mukana ngo pe la musi sous dynastie abwaki deuxième plan na bango na ba mulo po pesa oyo déjà comme pesa shit libre pour rumbe kotite na ndenga mboka rumbe kotite eza okolo tongi na océan na île na mauvais temps na mauvais temps soko ngo kotisa rumba miange mi de meza okolo océan soko ngo bimisa rumba il faut tala bien ba capacité ya ba parole nini oyo ngo bimisela na ba rumba rumba zo ba soki ba che gratuité ya cimetière nana akosepela na liwa to kokufela koboya moto eza facile mais lukoyeba après nini souci esalaka na vie ya moto tala bensomnie bapense meke souci ekomolia nzoto lokola moto ya nyongo ekomokima nzoto lokola moto ya nyongo aza na bamaloba oyo nzembo bato bafandaka batalaka na babar banzele bakoko soko ngo bimisa rumba yebaka na oninga na bwaka ngo na kati ya océan bimisa ngo na temps moko boye tala pe. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire na artiste et musicien mususu oh nani ba apporter soutien na bango te pa ya faire rigola parce que tout le monde déjà ba lo banandule batinda na conseil tout le monde Fabregas est-ce batinda ki Kofi batinda ki Fabregas motu na motu azana conception na wata za wata ata naza ndekone ata naza travailleur ata naza collaborateur ye aza ye atuninga pe conseil te sirango tosoli pe makambo yango te tomonani pe te ye azalaki na Guinée nga na Kini tomonani pe te rep pe lobi ezalaki na kepe te sikoyo makambo yango tokosola yango na wata ndeni. Voilà, donc moi je suis Nabiso Charlie Paka. Qu'est-ce que tu peux dire na bureau à faire rigolo tout à l'heure parce que autre chose qui bureau à faire rigolo dans la stratégie vraiment bango baloba na bango te ata yo moni bango ba na stratégie moke bango ba oyebi soka eza bien yo kasi bango ba oyoko poto yebani to uti ba place moko bango tu batutu baza wana ba ocha mitu makasi ba yebi ba place to uti ba yebi pe ndenge nini to vivre bayebi pe ba pouvoir ndenge nini eza différent mais bango bakotia kaka mutu makasi
nzoka baosala makambo mabe mopepa eloko ebandaki bien mopepe ya eloko ebimaki na solo bien na émission mona obaki te il faut batika ngo babanda da ko mibetela ngo tolo fort tolo nango oui eloko na biso ko booster ngo ça va mais sur le terrain botika on dirait babinga ngoni ko futa bato soki ba compte rendu biso toyokaka to basaki émission na mutu bakataki émission babenganaki te okosala nango nini bénéfice ezaka ya journaliste oyoka te émission ye kaka moto akozwa gloire ye nde aza na besoin asalama yo deja osalama ya koprofite epa na yo silisa na émission te ya ye akokóma ne kaka faible devant yo po akokóma na interview oteyi ye okata émission briske otelemi bakotinga solo ya salité bosalisa ngo artiste nzoka devant image ya bato artiste il faut ko protéger ye malgré botindaki moto abimondire te président te esa oh botike nanu président koma ti afanda abanda kosala émission ndenge nini po bosimbisa peti wana touche jamais donc ti alongwala ndako ayo tourner émission alongwaki na ndenge nini okolongwa na ndenge nini po moto yango oyo ozosepela na yo te ntongo iparafinga l'autre côté pesa ye kaka rendez-vous yango amonaka bandi obenga moto ayambaka te japonais yamba ye to moto ayambi te lobi nango mpo rapele mama boni te nazalaki na mwa omoni telefone eyambimi te tomi koluka ata mwa mosusu langage moko professionnel yo il faut bima kaka propre devant bato mpo yo oza image oyo elakisa propriété sikoyo nanu na makambo ya journalisme ebongo kuta okoko pardonne te ebongo na makambo ya makasi okoko pardonne nayebi so makambo ebele bamaster bamusicien fere balongolaka orchestre bakolongwala yango te na kombo ya nzambe yango moninga natalaka na baka nayebi te soki eza fere ye moko me natalaka ke bamaster na biso bakanklo sambila bacontribua vraiment te fayaki pakende po fere aza na moto akodiskute na ye te moto akoswana na ye te ke obimi okangi porte okei moke mpe na biloko ne mosusu oza mpe na makambo na ye bobengani te lelo yo mpo ozosala vi na yo bobengani te lobi ye mpe azosala vi na ye me boyebani kaka bowana baméchant bokutana motu mpai na rapport ye nano afanda bongo na fini ye mpe soke ye mpe afanda bongo aza lisusu te bato tu bakomobanga carrière anduliste ezalaka bongo te carrière anduliste efo motu moko mpe azala pembeni na ye po ntango akotikala mpe atalika bi makambo oyo toswaneli na master nango oko eza ya ve na vie na nga oyo makambo azoloba eza ya veri yango wana aza nde motu bakanga ye asalaka sho te tokocompatir na ye mais soki mibeko elobi shwa lisusu eza te voilà courage à faire rigola toshite na biso na point oyo Charlie Mpaka lelo wenge 4x4 tout terrain le 30 juin dans le stade des Martyrs et yo yebi ke faire rigola à sa dernière fils ya wenge ba Rikitaki mais ndenge makamuzo ke on est concert ngo ezala sans faire rigola analyse ni ro sa place wana oui maison mère eza lokola Fukushima poison kasereka na ndenge ya South Africa afandisa lisolo courtois na batutu Fukushima poison bobedi nzau tokokutanaka wana bashagi musau badokta shiko tokokutanaka wana bapatrick ekalala
prête par partie tozalaka na bango wana mais wenge musique à 4x4 tout terrain événement bato baomona wana okaka boye mpona bafungoli mpe pibi te dede biso soki tozotala événement totala continuité ya suite ya programme oyo ndenge nini ekokendele bavie bameka mpe kopesa bato soni te mpo baza deja baexemplaire baza mikolo continuité ya makambo ndenge ekobanda okendela mpo eza te lelo lisusu lobi boye epesi boye esali boye te baza bato eza na bato mosusu nde basangani wana il y a des riches na basous-riches na badébria na bato mosusu bafandi kaka wana bakazaka na bango na poto me bazaka na bango na rien banani bakoki koyede bato c'est que bafie na biso nde batalaka ndenge tozokotala ochocho biso toya kozwa bavrai lard lisusu nsima après réussite ya ndule ntongo tokobanda obengama sikoyo mpona ba audience na baprêtre ndenge baza wana déjà amitié wana ndenge ezoni ndenge baconstruire yango yebaka ngo le mosusu nde bafandi wana baobeta na propagande ya mokonzi ya mboka eza idéologie ya propagande ya mokonzi ya mboka po bientôt la makambo yango ezobanda ndenge basangani bongo déjà bakobeta propagande ya mokonzi ya mboka oyebi lochocho nini ekokota Et qu'est-ce que tu peux dire pour la Ferrego là? Pour la nini koloba na ndule Ferrego la za wenge. 4x4 maza wenge abeta est-ce que muta oniye? Undi aza recruté te undi aza. Te soki babengi balobi bato afere mususu ngai pe na yokaka o te balobaki bato na soki manager afere. Kazo Congo. Baloba bongo. Na Chaka Congo avec basoleki na trésor donc moi Chaka Congo aza nani? Bino ve makamusu wala. Danger. Est-ce que awa danger nini eza? Bombe ezobeta. Ministère de la culture va décorer bango. Ba décorer banane. Ba wenge mobimba parce que ba marqué époque Mais est-ce que état Chaka Congo ça le ministère de la culture? Tambola partout. Mais oh sous comme artiste à danger. Place ya za bake ba jour événement comme matin et kufi pamba po au monde o leader moko akufi na kati na bango. Ya za ka pesa bibembe. Okomona o événement simbité tozana elanga membule beti. C'est possible. Obuka na te ya. C'est possible. Pour makambu bango ba oluka ba fungola. Chapitre ba oluka ba fungola. Journée wana événement wana yo moko comprendre journée ngona moi nango na makambu nango et bongo soki événement simbete po biso tout o linge simba po biso tout o ba fanatique a wenge biso tout wenge le isaka biso biso tout obima na wenge o comprendre aza nani ba décorer o basolaki na Congolo na musala nini fere so babengi yo vraiment fere babengi yo neti fere jibe oto batindi mutu moko bengo ono ya jibe oto wega zo bengo est-ce que fere oza na droit au boy oh est-ce que manager nini akoko bima devant appel ya ba grand ngolo bongo po baza ba grand ngolo si bangolo ya ndule idéologie na bango ne bimisa biso eleisaka biso eza ba bureau te ba bureau na biso eza wenge e bongo eza nini so eza wenge te ke paka lelo bo eza wenge kaka
est-ce que appel moko boye yo kokoloba appel mais yo fait ozaka na droit ya déplacer ya koyoka yo moko discuter na bavie na yo et que ça le côté devant bango kuto inga ça la coup de pouce banga ba bandolo belango langage bien et puis ça makambu pour mon pépé on a pu faire que tant on a stade kanga moi une grande partie vous comprenez ba vie pe baza na notion ba yebi que ba héritier baza important les dimanches on a na landa wata na RTGA abi pakana na RTGA na RTGA to landani ti Béatrice na ebe kutu te ke Béatrice on nenga ke de ba wera ba jibe ba na ba kam na bango kuna kalujiku na ba manquement de respect na pas ka yo li suswa potellement bazana makamu na bango na boya ko gérer Nathalie ka teleka au comprend Wata kenda ki auprès ya ba vie à soutenir idéologie eza mabete mais wata zana nzala ya kozala kuna te ke aya ko beta te wata ye moko azo préparer pe stade na ye na volume ya bato o ba otondela wana capacité ya bato o 2023 ata 2022 o kaka c'est pour octobre déjà mutwaza Moutouné. Le 29 octobre. Et là, le problème était après octobre, avant octobre, la date est arrêtée. Date n'est comme octobre. Quand c'est bon, on est. Bon, on est agitation. Babeta, batutu, babeta. Supérieur par au bêta. Et ça m'a cambo. Et ça m'a cambo. Ça n'est pas bon qui c'est là. Événement na yo. N'est pas côté la paix. Et ça problème était si photo quand le loco selon Charlie Paka donc ceux qui va bien faire rigolo ayamba andima qui ne peut participer pour baza ba yana. Il fallait qu'il coûte déjà comme retard ata ba trésorier mozala na yebi que aza moto aloka na yebi te pour ani alokite kini ya yani ki ya bakini le PDG aloka na yebi te pour ani alokite madova ya ba Christian na South Africa. Mon fino kuya jobo Charles Chitenda nazo mon Hervé équation à bientôt Namboka Makaboza. Voilà, merci beaucoup Charlie Pakalingoma. Je crois que c'est la fin de notre émission. Merci d'être passé chez nous. Caméra Africa Info au message nini. On va battre tout batalio na minute un chose un message il y a fait ça. Même chose en l'eau, on a on a tout noté. Puis si mais plutôt si c'est une mission de dédicace. Mon vie, tout ça, l'autre total à rappel lobby. Vie, les monde à cause d'un ba NT. Monde où tous vivre, tous ba passager. Comprends? Ce qui nous a accommodé l'action longueur au pamboama. Kozwaka ngo signe d'orgueil te kozalaka mpe rancunier te rigueur na yo ekomi so rancunier te po barigueur mosusu ebota ekomi lokola barancune makambo soki osalamaka tomona yango normal te omoni lelo nde tokomi na mboka lelo vitesse nde mabe et banda ko sala makala lelo et comme na vitesse moins supérieure nanenga bia vite comme na vitesse moins supérieure yo frère nanga Patrick biso pe toza na berère to sala na ba milliers kaka boy mais siko ko mona ya o ya lelo biso pe batu o to mona to yebi ndeni makambo ngo ko disaka photo eba route ya ka ba petit ndenge bazoya vitesse eza mabe makasi vitesse eza mabe makasi
mona na misu ya komona comprendre que vitesse eza mabe makasi. Ndule totela ngo na ndenge wana te tolongola ngo na esprit ya ndule tozwa ngo ba boulot tolongola ngo na ba esprit ya ba haine. Exemple yango na oloba ba riche na ba bola bana ba ko edaka bato. Tant ba riche ba comme de plus en plus riche. Ba bola ba zo comme de plus en plus ba bola banani ba olinga bato. Porte venema wenge ezaka bato ba ko maga ba riche. Ezaka bato ba riche. Ezaka ka bato baza ba riche papa. To ça nini? Vie à mokili yango wana eza normal. Eza normal. Ambote nange belé na supérieur la pulga mokonzi mboka place ozali bambote belé na Fukushima poison Kasereka excellence Levin Pai ezoya bien ezokende bien na niveau ya makambo ndenge ezokende excellence il faut kaka national na provincial pe eza nango mais national poids na ndenge lisu ya komona poids po yo oza conscient na makambo ozosala pe oyebi ke eza ate déjà na ngolo ya Nzambe excellence Levi Pai bambote ebele na yo place ozali Tigana Motigo bambote ebele na Mohamed Moleka ya Charity Moleka bambote ebele na Dr Kinkani ya mère Ka Kinkani mère na biso Karine Kinkani bambote na yo place ozali bambote ebele na Patrick Kalala bambote ebele na Alex Mulimbi na South Africa bambote ebele place ozali Mulimbi bambote na place ozali bambote ebele na Serge Tempelo bambote na place ozali bambote ebele na batutu balingaka la bonne musique bambote ebele na Léon Etambe Die Etambe bambote place ozali Prince Bilamba ebele bambote na yo place ozali Prince Mobutu bambote na yo Tony place bozali bambote ebele place bozali petit na ngai Die Papa Die bambote na place ozali Olivier Balox Njoli humble mais costaud na kati à l'intérieur Olivier Njoli bambote na place ozali bambote na madame na ngai Harmonie Ngenzi bambote na Frank Stemai na Afrique Info équipe mobimba ya Afrique Info bambote na bino bambote ebele na sukisi na Weston Chivundu. Voilà, merci beaucoup Charlie Patalingomba d'être passé chez nous. Merci pour la disponibilité. Au PC Bisso, merci aussi Nabatutu Bazui, Ibaku Yarota Bisso enseigné pour moi. Là, je salue aussi Fabrice Tiswaka Bambo Tinayo, et ici Kozota Bisso, Brino qui dit des Brinch, Bambo Tinayo, ici Kozali, Magloire Dimbo, Venanga Magloire Dimbo, depuis Belgique. Fatih Béton, Tiswaka. Fabrice Tiswaka. Fatih Béton. Voilà. Tiswaka. Mokolo endroit au appartement au PC Bambote. Papa na Choudra. OK. Choukra. Voilà. Béton. Merci Nabatutu Botalibiso, vous continuez toujours à s'abonner et partager et surtout liker. Merci à Merveille Mampouya, c'est ma caméra. Merci à Château Kolo. Merci à Franck Stema et patron à Africa Info. Nous prochainement pour le numéro RCC. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka
à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.